famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien, voilà. Des retours à London après 2 semaines à Belgique. Topesi Belgique, au revoir. Skotoki na biso na London, bandeko, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, na bino subola ndala danoise. Voilà, yégué, na bandeko na soya pour dire Congo. L'église en PV à Longo, tala vraiment na zokende. Ngawana libanda, voilà. Zokende, voilà. Voilà, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien. Naturellement, moi, bouillant, même sous bouillir. Parce que moi, ils ont été libanda, ce qu'on moyen. Dans mon ana clair, exacté. Donc, ils ont pu ça reflète. Voilà, ils ont pu ça maman lili. Bon. Shalom, d'abord, homme de Dieu, va chanter de l'éternel, va shalom, puisqu'à Bisubino, au boto, au bondeko, na katia ma bota la bino, j'espère que vous allez bien. Bon, si je me porte bien, voilà. Les nazongi bouye, na aucun hôpital. Balongolanga band, balongolanga basinga. Et où meli bandeko langai. Waya osobola liboko ezate elo wa monte. Na osela ka liboko moko. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Bandeko langa kande boye biso la msana biso ka conscience. Sur le camp exact, on a sa conscience. Voilà, na moi batembele ba okomelanga na chambuya tamsubui. Bandi kona zipe chance na zanga mona na siège. Chance à ma casse vraiment na mona na siège. Voilà, la bandi ngamoko. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi on batembele ba okomelanga. Ah, maman la danoise, est-ce que ozomona te makambo ezoleka na corps du Christ pour na Marcelo? Est-ce que pasteur musu bakosa la likambote ba vandisa yena no bande konanga na oyebisa bino makamba ba pasteur au probozo maye ba pasteur nde bazana lokwa baza indépendant baza lokwa bana ba business na bango. Donc ba église eza lokola ba YouTube, donc église eza lokwa sous les baobab, église lokola eza lokola site. Par exemple, il y a TV5. Voilà, basé indépendant. Malgré Bisso, par exemple, dans YouTube, nous avons un règlement d'autres mots stricts. Tant que vous pouvez barater. Comment moi, ils ont fait ma casse, ils ont fait ça reflet. Non, moi, il y a ça autrement. Non, automatique au BBC. Voilà. Bon, tout chacun. Voilà, bande konanga les bons on a ba église les autres comme mot d'ordre mot bouillé mot d'ordre le quoi par exemple pardon puisque nous avons ba règlement ma casse na YouTube ou ba pasteur bazana ngoti ba on de bayaka wana malgré que nous avons ba séjour mususu et ça tabou pour ko ya na ngoti na toi tout le banabino ou bien tout l'axabino ou bien bateli musuto ko la tate pour la toi non tout ça na émission mais bango bazana bango libre biso net par exemple ko ya na les chétité par exemple oui nango ko ça na émission bien beli bien mundu vous comprendre ou bien bon mais bango bazana bango ko ya pe na beli l'église à quoi ça peut bandi boya na ba machette boya toko kata ba lien boye pe na ba machette mo ndiko mikata bon ako pasteur ko ba pe bo mizoki ça donc baza libre mutalanda bango azati mais biso ndenge za boye toza moi ba moto par là tonto lobani na moi ba te bele ba komelanga et puis vraiment ça quelque chose où il faut vraiment to bete la mosete yango bon monaki tant na monaki Gisèle to pese bambo te bela lobeli yango alors na kataki yango na zala bongo so na tante na moni minga msa sala émission na surtout na TikTok na zwa kango na ekocha yango pona lemso batu musu bolanda ka TikTok te boyoka idée ya bien ope moninga pese
nazulango na sens wana na sens ya ndenge mosusu bato bakozulango te mais parce que c'est pas bato ebele mpe bakota na bango TikTok te voilà et tuka mabonili na ete so epena mosusu na tie caméra boye voilà mosusu boye nde kamwa bien kotiata boye donc on veut dire quoi ça moins bien. Voilà, je voulais dire quoi. Pasteur Marcelo, Azam Mutumobo, il fallait avanda. Il fallait bien avanda. Abanda côté après 6 mois. Église Ezayaye. Et le groupe Koufa. Exactement. On a eu ça bien. Pasteur Bazaka ba égoïste. Donc, bino mokena kotiela ka bango ba mabonza na bopesa ka bango ba mbongo bino botika ba pauvre etali bino ngala kolekisa pasteur na chaîne nanga na kolekisa ba prophète na chaîne nanga mais na yesa bino te bobenga bango ke pia bango ba mbongo po ba tebele balobaka mama la danoise yozo lekisa pasteur ko ya sa moyibi ozo na kolekisa même pasteur a moyibi. Ceux qui n'ont pas dit que bien, non, les qui ça est, ils ont des ala sages. Et le but est son à l'Alexis pasteur. Allez, le but à Anazuye, à Komi Yangaï, quand on a mon équipe à maman la danoise, on est à Bouzoba, il faut poser la maille. Il faut qu'on examine le cognosso. Bandeko, pasteur Marcelo a fait une moitié. Bandeko, vous fait la moitié, et c'est le communé. Parce que bato mosusu eza esprit obanda osangisa nzoto ayebi mutakala na yo pe oyebi bakwen na ye na barecoin moto wana akufi boyebi na ntango akala pile bato bande kolata pile ba 10 ans ba 5 ans ba 3 ans ozaka na pile bandeko meme 40 jours wana ezaka moke 40 jours moto akufi bobini boposani ye biso ba auto kufela ba maman ça fait ba 30 ans passé to bossa na maman te chaque jour kaka maman nanga so ba zalaki omonika maman moko akoko bolobi tamuso maman biso nga koma boy donc bande konanga kokufela surtout moi no body mobali na yo mama na yo tata na yo yaya na yo bande kono bobote maman tata moko bande eza facilité na obosa. Même écoute, camarade intime, ils ont facilité. Ce qu'on m'a fait longtemps, on a fait la moi c'est donc, ma conseiller, même une maman, beauté Marcelo, dans la bonne mode. Papa, beauté Marcelo, dans la bonne mode. Beaucoup de conseiller, c'est que avant, attends que tu peux nous rouler la moi c'est été. Mais pour la conscience, na yé moko zonga. Marcelo banda bandi côté, à te à ka blanche. Ce qu'on blanche à côté. Blanche à salienide, oyate à blanche, blanche à zana bébé, ce qui est naturel, y a balouba, bobé type ma beaucoup l'église, nabilo bantimi ba so ba moko na ebarate peuple congolais. Poni bozaka bantimi moko boya so ba bazo, neti ko to botanga te, ozo souffrir, ozo na transporter, même ozo na voiture, embouteillage na Congo, ya osakana te embouteillage. Jusqu'au embouteillage, aux moto risque vie. Il y a un limité par Marcelo. Pour Marcelo, à côté, à Bino, ma soko blanche, et ça naturel. Bino, quand il bébé, il est laxé. Bibi, elle est laxé, ma soko. So, boye bien moté. Soit ma soko, na yo, ma tisango di kolo. Elle est ngala. Elle est pasteur à Zogo, Bino, BBL. Oui, ça le bango, elle est ngala. Elle est bozo bête à ma boko. Blanche, on a pas de mona qui est penza. Azana bébé penza, il y a naturel. Pour les cocosa. Bah, nani pasteur Marcelo, bah, à son côté, à bino ba mensonge. Et le côté, à qui ka banda blanche à koufi, il y a malam, et ça ka vanité de vanité. Mais il y a moko à osale la moté. Et comme il y a blanche, mutu soka koufi bolobi vanité de vanité. Mais tant que ça, bon, moi, il veut toyer bien côté. Il y a beaucoup banda te vanité de vanité.
makamni ya sali na ba bien na epo na yebiki na ba église wana otikala ba voiture otikala mais kabola na ba oyo pe bazangi pona pe ba sepela pona yebiki otikala kende na garage na ye na ndako na okuta tala ba voiture etonje belé mususu kuta sala ba 6 mois memango na nte kasi Kabila baninga ba ya makolo même ba proche na ye ka baza wana pesa bango mais ko bino ba pasteur bozo tika Marcelo aka kote ya bozoba ya mwasi na ye Marcelo kasi te ya nanu mwasi na yo abandaka na vie nini poni otera kindumba mwasi no te mwasi no yaza atikala kozala une femme moko moderne te on ezaki ba hypocrisie boanda olakisa bato lakisa source mwasi no auta betambe lisolo nango okobiko ya obetela biso boye o Blanche kutu atiki nyonso amemi kaka boye o kutu ndenge aza wana azalaki na ye mpe parfaite te soki toye na église eza teke na oya kolakisa bino ke Blanche azalaki mabe na oya kolobaka sheri bandeko bomona mateya wana teke eza mwa azunguluke boyebiki bokamwisanga nde boolanda ngo bozokatakata yango bozotiatia yango na bafacebook congolais botikalaka nsima biso tozo avance nga nauti na congé ya 2 semaines na Belgique nazozonga na ndako nanga pour 3 jours so nakomi naza na samedi dimanche mardi nazwi avion nakotiela bino mpe caméra boye nake Maroc heureusement kaka na problème na liboko moyen na mata ba Camille na kisala ba motocycle kuna na désert na okende te bana kaka na wifi ba okende ba pe na biblia ngo ezate na biblia soup na biblia bana te mais bonye bo mona non c'est la vacances mais bino bambongo na bino bokepe ba pasteur bato bazote ya bino makambo ezanga tina azwi tana e pona ozwi tana oya koyoka makambo ya Blanche mais yo kufela sikoyo yaka nango benga kaka pasteur lobaka ne mikolo nyonso mwasi nanga ntango azalaki akoloba o esprit de mort elandi yo fo basani badélivre yo sikoyo bino bapasteur nyonso wana pasteur Joël kasi délivre moninga na oti Blanche alati ye soki akontinue boko regretter pasteur na bino Blanche akozwa yake na ye donc makambo yo bopekisaka biso soki ekomeli bino bozoko kozwa solution nango te longola bafoto nyonso moto akufi kolobela ye lisusu te kosala boye te kozongela boye te mais soki ekomi tour na bino bande oso boyokanga mo malembe naza kati ya Eurostar bozo comprendre eza patient moi bande koza totimia moi ezobetanga makasi bande akomoteya mateya moko donc chaque dimanche kaka Blanche soko ba pasteur boza wana ba pasteur na minene ba sonika futa ye soki banani ba kombo ye banani ba oyo ba voici l'homme ba nani ba Michael Ambai ba Moïse oyo kaka Moïse mbi bozo mona makambo ya zotea te Joël bomona teke ndeko na bino balati ye na esprit de mort beaucoup délivrer Marcelo te bozana mawa ya Marcelo te beaucoup ikovandisa Marcelo te na kiti avanda lela mwasi na ye mwasi akufi Marcelo akikope masoki na nini na mboka mosusu azongi boye abandi koteya 40 jours akikotiesa soki se nini tombo ngaya eza pasi bandeko boyokela moninga na bino mawa aza na esprit de mort ezolanda ye
Parfois, ce n'est même pas blanche. Parfois, quand l'esprit est là, et quand il est là, blanche, il est kangui. Parce que Marcelo qui vient mentir que moi, si je suis accouché na bébé. Bilu bomona na tire ki mobimba wana na mokili mobimba bomona wapi hôpital ezara na hôtel likolo à part l'hôpital wana esala ka batu opération parce que bayebi ke batu ba bukaka ba hôtel place oye wana ale donc basala ngo bongo et puis no yebisa bino likamoko Marcelo bazana ba visa bazana ba visa ya ba Belgique, il y a plusieurs entrées, il y a Suisse plusieurs entrées. Et puis Marcelo a son mandat pour la Belgique. Bayaka Belgique n'est balingi. So boza sûr que moi c'est Marcelo. Azo bela. Boza sûr que Marcelo on me met na Turquie, na pays na Europe ils un peu sous-développé. Pour na qui ba soin. Pas même en Afrique du Sud, que tu vas soigner bien. Vous assure. Mais à ce propos, ça donne la chair. À ce propos, ça non. Que non, moi, si naïe, à qui ne ça la petite opération. Ne dis pas la petite opération, na liboko, na que vous ça la en Turquie. Vous assure. Il y a un visa nyonso. Mais à ce côté, il y a toujours la chair, ma campagne, côté à blanche. Et puis, quand quitte ça, moi, c'est les valeurs. Et qui est blanche, qui est parfaite. Blanche avait aussi ses défauts. Oh, ceux qui sont en église, ils sont cachés. Tu caches les défauts devant l'église, mais tu ne caches pas ça devant Dieu. Tu ne caches pas ça devant Dieu. Marcelo, on peut partager. Ngai ponanga oyo penga na sabino on nge komela ye. Azwata na ye. Akopêtre le côté c'est son église. Ezali kablo na ye. Akopona ko vanda pendant 6 mois même pendant une année. Ya kolela mwasi na ye. Bat mutu na mtazana ndenge nini nalela mwasi na ye. Même elele na eza kitoko te. Ils ont vexé batou moussous. Ils ont perdre batou moussou batan. Au lieu côté à bango repentance. Au lieu à côté à bango amour. Au lieu à côté à bango makambo belé. Suko batouana. Au lieu que ça bango ta ya pamba. Tous les cascos na samai. Moi qui toli kana samai to kana de to salaki ando ki to konta voilà ki to côté ils a passé na mawa donc yo Joël Tato banda banda lobana te na Marcelo moi c'est na kofi au sale réconciliation. Comme quand le quoi bino balé balé des tipons sous ça bina na sagesse yebisa Marcelo avant dans la kiti atiki na bato musu bateya mabonzi kozalaka ya ipanda kende na nini na kuna na nini akoti mabonzi kokate azape na réseaux sociaux monene oyo landaka ye azoka pimbonga ba YouTube ya ba Instagram. Donc bon on peut azoter la vanité des vanités mais azoko akotika moté. Est-ce normal la famille? C'est pas normal. Ils sont comme ils sont à makambo boy. Et les kaka na Congo. Yo penso que église bono que nous va mater ba hôtel makambo blanche. Que blanche azana bébé naturel. Qui blanche à ça bouillé, qui blanche à ça comme ci, qui blanche à ça comme cela. Pas de choses normales, ils ont comme ça là. Mais peuple mo bazo réagir té. Mais bah oyo ba fongo la miso. Parle ba maman la blanche, maman la danoise. T'as les lèvres sur les camps. Yende ngazan a besoin de psychologue.
bino kokufela mwasi ovandi na 18 ans mwasi oyo akenda sango na église mama pasteur mwasi ya chic mwasi ya boye akufela Marcelo bango bato bavantard bomonaka Marcelo mbala moko ban akomi normal yango wana bato oyebisa binoki bamiracle na bango ebele ba Marcelo basalaka ezalaka ya nzambe te. Marcelo ndenge azwaka bato bazosimba ye tekiti azokweyisa bato ezalaka ya nzambe te. So ezalaka ya nzambe ye moko ndenge azokozwa consolation te. C'est Dieu qui console, non? So ezaki biso, c'est Dieu qui console. Crois seulement en Dieu, crois seulement en Dieu, crois seulement en Dieu. Mais bango moko bazokoka ngo te. Marcelo akomi na suka. Conseil na opeso pasteur Marcelo qui aime bien châtie bien. Vanda na kiti yaka mateya lokwa batinyo soba ya vanda na yo sala lokwa neti likamo bosali ekobo bakangi na ekobo bavandisi yo sala bongo vanda pinza yoka mateya bato mosusu zwa ta ya koyoka mateya bato mosusu me na kati église na ona Congo ekochange yo makamba blanche bande okende soki kozwa yo 6 mois soki kozwa yo 3 mois soki kozwa yo 1 année soki kozwa yo 2 ans eza problème te towelelaka royaume des cieux mais towelelaka bokonzi ya sete mpona yo moko olobi na biso eza vanité makambo ozoteya eza ezo édifie motu te okomi koteya bandeko vraiment soki oza na mwasi na yo folinga ye penza soki oza na boniko papa mama te ezanga ntina bongo obanda kutu avant Blanche akufa obanda oteya bien après la mort de Blanche nyonso emwangani papa yo lobi okoteya neti nano oteya te soki okoteya neti nano oteya te ekomi Blanche aza na verset nini na Bible aza na verset nini na Bible papa Marcelo bandeko bosunga ye bapapa pasteur nyonso ya baeglise bobenga ye bosunga ye avanda alanda mateya na kiti ekosala ye bien makasi epuis nzambe akopambola ye akopesa ye so sagesse sikoyo aza na ntango wana te motuna eza bouge sikoyo eza kaka Blanche azoleka gauche Blanche azoleka droite et puis il avait dit ça oyebi nzambe alobani eloko yo ozobanga yango ekomela yo abande kobanga liwa ya Blanche mokolo Blanche akokufa na ozala ndenge nini na obanda obokola bana ndenge nini na banda omona place na liaka aya bande kovanda koto ozobanga nzambe alongaka te tobanga. Quand tu as peur c'est là où Satan entre parce que Dieu n'est pas là dans la peur. Quand tu as la peur, il n'y a pas qui Nzamba kimio déjà. Dieu n'aime pas. Nzamba il a la foi, il a la force, détermination. Mais quand tu mets la peur ici, c'est alors partagez l'émission s'il vous plaît. Nous avons vraiment possible de partager. Et la personne qui a solo Marcelo tinde la vidéo à talent azo quelque chose au yo posui yo poku feli mwasi yo poku feli mwana yo poku feli mutu o atakutu o salaka batu bazwaka na congé batu musukutu bakufela pe bana bakufela mibali bazonga so misala te bazwa peut-être dépression ils ont le comme normal. Faut pas être pressé quand tu as perdu être cher. Mais ce que mon que na musala na yo ezo sunga yo pona o changer ba idée, vas-y. Mais pas pour yo comme bien, mais au baby sabaninga, c'est pas bon. Mais tu sais que Marcelo fait. Il vient wana zo ko seka. Akomo seka lo kwa zoba. Il a se consoler, à quand il bon se consoler, mais aux autres ça bandimi et puis Dieu n'aime pas ça. Ça là tu peux pas faire ça dans l'église, hein. Non mais ça là tu peux le faire, mais pas
là où il y a le corps du Christ. Dieu n'aime pas ça. Voilà, on continue. Jamais bientôt tous autres traverser pas tout comme à l'autre bord, il y a Londres. Voilà, merci Naba Tunyoso on a Belgique. Bande qu'on a biso to lingana na biso to kutana kina nanani zela so na omona ngata awa na ko laksabino to kutana kina Manuela kitoko. Vraiment on a passé des bons moments Voilà. Manuela, je crois que je vais voir dans mon angoisse. Voilà, c'est ça. Voilà, pour vous dire que tout le monde a ma casse. Biso ba YouTuber na ba YouTuber tout le monde a ka. Et le ko sala ka ki to mona na raté, mais tala tant to mona ni et sengo ko sakalate. Voilà, donc bolanda barando si na peksa rabino, bolanda barando ebele le karaté. Pour natation na kutani na XY to ko yamba na kaka. Voilà, Manuela ki to ko série moko abakela nga pe ba bombe. Voilà, mais talande to yambani donc na moni a moninga la danoise quand ozaki na matonge précisément et pas ya ser na biso ya Maria. Voilà, bande koso comme na matonge na galerie pas ibateka ba fantaisie en tout cas soko l'équipe ya Marité aujourd'hui moi comète aujourd'hui moi chaînette au sali fausse affaire azanaba donc on a sabinoko azanaba garantie et konzulu kaka yo jamais surtout ba chaînette toi qui toko wana ya minene wana bandeko so na mona ka ombe na laxi bino aw ya soko ke kuna oko somba kopesa yo kende ka lobi ya Marie na ye na komba la danoise mama na ngai bata omoni ba oyo o ba comète naza na train mais on laxabino biloko boza na laxabino chaînette soki na omona nzambe sa kitoko maka na omoni ya bota chaînette kitoko bota kitoko bande kufongola fongola fongola ya kende kaka okeka kuna na galerie wana matonge donc soko zo kota kaka omona ka azaka wana obika ya Maria za awa mino bata Hollande Belgique France bande kosomba na France te ba otekola moniato ya kaka na matonge bande ko prix kitoko sopoza na mbongo ebele okesomba original. Voilà, wana kitoko wapi ya Marie, des gros bisous à toi. Ah, te ya Marie na sepe na lelio fort. Wana mda yaya. Yaya na baleki na ye. Tanga monika biso bien. La danoise Rita nanga. Manuela Zali. Gabi wapi ye. Kende kune pas Simon ba okange suki na ibsa keke. Yoza ba ikasoko yeleka. Opesa na bambote ngabi yes. Ezala bongo c'est la famille. Omoni on a l'axibinote. Non ça l'émission mobimba. Pour na ka ba YouTubers, photo lingana na biso yaya. Vanité des vanités. YouTube o pesa ka vanité. Un jour to otikamo. Siko to kangama binemi poani. Linganga ngape na olingayo. Na lingio yo pe linganga. Bongo te soko oye na makama mabe ba corriger ko silikate ngape so corriger nga nandimi nanga. Pourquoi pas? Moi yo catholique à moi na mabe. Botikala malamu, des gros bisous.
love. Bye bye.